congofrance.com. Oui, allô, monsieur Patrick. Tobengio, à propos, il y a monsieur Kofi Olomide, il y a proche, il y a commission, il y a censure. Pourquoi commission à censure et suspendre ou bien et suivre la décision nango par rapport il y a diffusion, il y a titre à Kofi Olomide ou écotité na koé la petite. Tout la précision surtout par rapport déjà il y a interdiction à diffusion pour un titre ou un écotité. Oui, alors je mingi nandenge au pessinga occasion yo. Nangi c'est kana loba elomuke par rapport il y a décision à commission. Alors sobolebi na République démocratique du Congo, commission il y a censure et la mission il y a pour veiller sur la liberté pour contrôler au fait la liberté d'expression. Décision oyo ekweli Kofi Olomide par rapport il y a Zemonaye déjà pour la mère au fait parce que musicien a appelé sans faire pour éduquer population pour éduquer pour véhiculer message mais message oyo Kofi a véhiculé dans deux titres au Tangana et ça vraiment contre mère c'est ça côté la population malamouté et en gros mon commission a suivre la décision. Ok. Toyebi banzembo ebele oyo ezalaki eza vraiment na norme te banzembo ebele neti na mataka na punda banzembo neti katafumbwa banzembo eza ebele oyo eza koéduquer population te eza koéduquer vraiment ba surtout oyo balandaka musique wana et eza te mais pourquoi kaka Kofi Olomide pourquoi pas censurer pe ba musique mususu oyo neti ba mipende ezobima na ba titre mususu ya wera pourquoi kaka Kofi Olomide pourquoi ba artiste mususu te bon nangi ko faire comprendre ba auditeur et puis ba observateur parce que décision oyo eza contre Kofi ce n'est pas contre la personne de Kofi Olomide c'est par rapport il y a antivaleur et propos et dimina kacha wanzembwana bon outi koloba ke d'autres musiciens ne tchouti kotanga ba kombo ba yemba banzemba malamu te mais foye elo mususu ba commission ou instance ya mboka na biso makambo eza koévoluer donc ici hier commission ezalaki un peu léger ezalaki un peu laxiste par rapport ya banzembo mosusu donc ou bien kangaki misu ezalaki na bamoyen vraiment te ya kocontrôler makambo nyonso mais soki lelo commission azwi bamoyen wana akomi afongoli misu koveiller sur babiloko wana donc malheureusement etombé mpona la musique à Kofi, mais je vous informe que Zakaka, il y a Kofi Olomide, il y a aussi la Côte, et puis il y a d'autres, et puis il y en aura aussi d'autres qui seront tombés par rapport à ma propre base au véhicule à Vanzem. Oui, mais c'est Patrick, je rappelle aux gens au Borland d'Abisso sur congofrance.com qui est aux alliés proches, il y a décision, il y a censure. Oyo lelo eza pe na actualité na ba site na ba chaîne nyonso tout lelo to mona ki pe Kofi Olomide azalaki décoré na 3 médailles eza pour rien te au décora qui est parce que ça déjà grand artiste oyo asali honneur ebele pour na Congo toyebi nayebi ki yopoza congolais na Kinshasa kuna boyebi comment ça marche mais eloko oyo ezo déranger ba fan ya Kofi Olomide parce que bango batana besoin ya ko revivre lisusu buana ya musique wana au Kofi Olomide autosala ya 13e apôtre déjà boboyi Kofi Olomide ateka a commercialiser na Kinshasa et ça diffuser na Kinshasa mobima
bato landa yo na congofrance.com message nini important oyo bakoki koretenir soki bayoki batali interview ou intervention na yo na kati ya congofrance.com. Merci congofrance.com. Et nenga lobelo moko batu ba interdire Kofi ATK ba album na été ba interdire des diffusion ya banze mui balewana hein, ba interdire des diffusion ya banze balé. Il faut pas au sala amalgame, faut pas au sala amalgame. Donc tango ba décorer Kofi d'ailleurs ba décorer Kofi Moroté tant ba décorer Kofi c'est pas par rapport à l'album naé il y a autre douce sikoyo donc ba décorer par rapport à œuvre naé musicale par rapport à parcours naé à la carrière naé artistique donc c'est par rapport à ça, ce n'est pas par rapport à nzembo naé oyo asali pour nous un peu na moi ni question tout n'est précédemment d'ailleurs, ceux qui congolais tout quand même na moi mémoire aux à 15 ans ou 20 ans en arrière ou même plus, c'est pas la première fois interdire ou bien commission censure à quoi c'est la Kofi parce qu'il y a un moment Kofi pas une marande moko au Suède limite ça et tout à l'heure ete sosoyi bango etutana yango na yango ndenge ka kolubiana ezalaka ya Kofi te mais ye ayembaka na album na ye mais commission ya époque efaki Kofi abande l'album na ye ti Kofi ayo osala mosusu alongoli bamwana donc la décision oyo commission ayebisi kaka diffusion te ya deux chants wana te akoki te koloba keno Kofi abande l'album na ye pour alongola banzembo wana donc au moins quand même que moi souplesse eza na décision ya commission. Ok, est-ce que décision on est koko kende jusqu'à quand? Bon eza décision moko pe ya sursis bene eza décision bon bike eza déjà exécutoire donc délai te ke ono eza sursis pour l'instant eza ndenge wana te eza décision epesami donc eza applicable jusqu'à nouvel ordre. Ok, monsieur Patrick Batbalandi na kati ya congofrance.com message moko ya important oyo kopesa na bato surtout balanda yo sur Congo France par rapport ya interdiction ya diffusion ya écotité ya Koffi Olomide na chanson ya baivoirien oyo Kole la petite. Eloko ndenge naisa kaka bacongolais epi bamélomane bien batu basoutenaka Koffi Olomide ou bien musique congolaise je trouve personnellement que c'est une bonne chose commission lelo a sala vraiment musala parce que nous sommes tout à fait d'accord que musique congolaise lelo comme qu'on perd un peu sens éducationnel donc lelo un père de famille ne peut pas regarder qu'on suive la musique na biso na télévision avec bana c'est moi comme lelo comme on dit mais je filme moko malsain donc lelo la vulgarité comme makasi la musique na biso lelo on ne peut pas chanter des bêtises sans que on peut pas chanter de la musique sans qu'on véhiculer sottise donc c'est aussi une façon aussi il y a qu'on éduquer aussi population parce que les musiciens na biso baza ko véhiculer un message pour les éduquer population et puis ko éduquer population et puis ko bébi sa population donc mais tu vas voir ko bébi sa population yango l'état en quelque sorte dans la population à rééduquer en fait à rééduquer les musiciens on peut pas rééduquer population donc
photos en cas dans le sens moro Yamabe, c'est aussi pour la population parce que Sotali Lelo influence aux musiciens de musique et ça na masse populaire il y a RDC et ça vraiment ma Cachemire il y a un moment il faut vraiment que l'État a se prendre en charge à vraiment bon quoi. Ok, merci beaucoup monsieur Patrick depuis Kinshasa pour répondre à Bisso na Congo France. Oui, merci beaucoup Congo France. Je rappelle que c'est Patrick Montu. Merci. CFTV. Musique. Congo France. France.com. Site ya Tolo Masolo à danger. Masolo à Kitoko. CongoFrance.com.